asali un mois à Bruxelles pour asal la mabe Gisèle Bella na bana ya Chilombo. Peuple congolais. Denise a 3 enfants. Christina Nyakero, Sabrina Nyakero, Serena Nyakero, Motoko Sabinote, Babota na Félixité. Parmi ses enfants, Sabrina Zamwana, il y a Freddy Masombo, un garçon qui a grandi à Limité. Moi, na mususo la benga la Christina Nyakero, moi na né à Liboso. Oyoki elengi ya Congo. Tapelema, 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 tapelema. Asali un mois à Bruxelles pour asal la mabe Gisèle Bella na bana ya Chilombo. Peuple congolais. Denise a 3 enfants. Christina Nyakero, Sabrina Nyakero, Serena Nyakero, Motoko Sabinote, Babota na Félixité. Parmi ses enfants, Sabrina Zamwana, il y a Freddy Masombo, un garçon qui a grandi à Limité. Moi, na mususo la benga la Christina Nyakero, moi na né à Liboso. Abota na beau-frère na ye, ministre de la justice, Obo Mona Kawana. Gilbert Rugemba, Kabanda. Abota na Denise Nyakero. Et loko, moi sine andaku, l'aîné de la famille Nyakero, Christine Nyakero, akufa en 2017, Likola Denise Nyakero. Pour abotana, mobali na ye. Nakangi parenthèse. Denise a sali nyonso na Bruxelles pour sala mabe na Gisèle Bella. Yo complice, lui Blaise Londolé. Moi sinon monoko, papa, et comme ye palanga. Pe yo lili kupa, opesa Denise Nyakero kombo. Toilette publique pour na kindumba Denise Nyakero. Batumso avec Denise, chilombo sala soa mabe. Obala ndumba. Obala penla ndumba libulu manzengele. Lipua. Et moi, lili kupa pesa Denise Nyakero pour na kindumba. Asala na Bruxelles, même tina kisasa, aso kono continue kubima na mibali. Akenda kolia maboke. Et pas lili kupa. Chilombo yede onte alati li papa, ke pa lili kupa liye maboke. Mebali pena ndakwa lili kupa babimine ye Denise. Lili kupa beti li solo. Est-ce que lili kupa a respectako Denise Nyakero? Louise Blaise Londolé a respectako Denise Nyakero. Po bimera mibali musu na ndako na bama. Alors, bon yé pour bosala. Tokotambo la mitaka la bêtise eleki. Bêtise ele baluba bizengi. Nanu na mona gouvernement ya bizengi le roi ya baluba te. Nanga moko muluba menazo sabino ke baluba baza bize. Bosa bangona ye sans soutien. Ah, naza sans soutien. Naza sans yango na lobby yango bizengi nyonso tu ya baluba bozo fingisa ka biso oyo. Eza nini kaka? Bizengi ya bikolo moko na kati ya pouvoir na mona te. Hein? Papa, nani maman nanga Lili, pardon s'il te plaît, kobeta nga libakute. So moni muta changeaka te, eke na dérange ko yaya, na kombo Yesu, o bloqué nga po yo zwa kimia. Ba o na dérange ba ngote ba lingaka nga, na mabe na nga na bana. Moi si Mokonza Mboka ki maman présidente, a téléméli médecin betaki, moi si l'hôpital. Maman présidente, oyo amoni effet ke ba beti moi saki kobota vidéo diffusée moi ça Mokonza sali lettre bakanga médecin et puis balandela mona mwasi wana na couple Mokonza Mboka qui est son homme na ordonnance na signé alobité son médecin faza libanda Mboka etamba na ordre place nini soki bango mo ba tête bazolo kana note moi ça lobi A mobala lobi B Mboka etambola ndenge ni tolobati ebela bato bakufi na Congo bino botala ngo na télévision totali e babomi mutu baboki mutu na mai parce que eza ba famille na bino te tanga misu 1 minute sala que frère na yo propre mutu akufi obetela Fatima Boko bato bakufa na Congo ebele wana baeleve mutu, babomi mutu, baiza kaba, baila biso histoire ya balongolaka biloko kati ya bato. Isuka lapi.
Isaac Kabaka baza na prison te. Après ba mois na même pays bakangi bakuluna basambisi bango en plein air. Na même mboka tumuna camarade ya Isaac Kabaka na bosani kongole o atanga komba sele ayeko sela biso video aluma kanyoso tolobaki tokosaki na biso bu général nde ayaki kozwa biso ezalaki cop balbi na biso tongi mabongo na miso ya bato bafonde histoire basambisaka biso en plein air toyokanaki bongo bafuta biso baimage eza Big Boy camarade ya Isaac Kabaka totala procès na télévision biso tout comment comme théâtre bakangi Isaac Kabaka tosepeli bazosambisa bango na télévision tosepeli bake prison tosepeli après quelque temps Big Boy asali vidéo na prison pour le baké biso photo bima to mérité kozala ate pourquoi parce que ezaki kopa général kopa gouvernement babengaki biso balobaki bopesa biso mbongo tondima basambisa biso en plein air mais biso tosala makambo na te toboma te eloko te ezaki kopa fa bapia biso bomé jusqu'à la baomisa biso na prison. Donc lokola mboka eza na insécurité il faut baluka théâtre moko boye oyo biso tokozala concentré na eloko tomona eza vrai alors qu'eza faux po bakanga ba vrai bateau bazolongola bateau biloko akati ya nzoto ba vrai bateau bazaki koenleve bateau batiki bango bazwi théâtre de chez nous bayebi biso totalango biso tout nani ayebi te ke Isaac Kabaka baza criminel nani ayebi te ke Big Boy aza criminel mais tant Big Boy asala vidéo tozala surpris sikoyo toloba te po totala théâtre de chez nous ya Congo. Bah vrai criminel bazalaka jamais arrêté parce que le vrai criminel va coopérer na gouvernement na politique politicien na tata bimanda kuna ke beta mutobal ranking ou bien ça la mutobabe a ozwa kaka bateau basala mabe alors bazana te ko kanga bangote ko éliminer bangote yango ba osela so théâtre bo tira so ba Big Boy na ba Isaac Kabaka mais biso na muto yebiki ba Isaac baba ba bomi bato mais basala na ba général tout ça parce que nous sommes à Zomba, Congo est à manger l'argent. Nous tous on a besoin d'argent. Moi j'ai besoin d'argent. Maman Congo, les autres vont défendre mon bon. Oui, nous sommes tous les bon. Mais tant que vous avez un bon, quand vous avez vérité, vous avez faux bâté, vous avez bâté. Faut défendre. Vous habillé. Oh, pena koto basale bien. Mais oh, ndé, yama bien. Oui, parce que tu es libre. Tu es libre. À propos ya mukanda, bonyo kamati. Muto senga mukanda na simati lumbo azati. Nazarata na tina na bangote tala mabebelinga na zwa moki nanga. Place dossier na nande zalaka boyebite. Muko na genda ka rendez-vous boyebite. Makamu na salaka boyebite. Bomona naka na zobima, na zokota. Tele misanga côté police aza ota so kanga mutana posa makamna bino ne zanga tina mukinza na azati sauf que bolimbo na bosalite OK tant zo limbo loba pe ma dofo les ana mboka loba pe ba bêtise ana mboka ndeti boye jekoko ndeti boye tu te réveilles choupette azo finga yo tu as la choupette, tu as la choupette, et ça la propre. Il y a maman Sandra, wana bolombo lati sanga. Elle va peine soma niso iromba Tala boro. Ngana bino banani basa bakolabo. Deti choupette en finanga. Parce que soit disant côté la maman Denise, mais choupette, oh yo, tu vois, bon pas maman Sandra. Elle a fait la somme à nous sur Iromba. Local audio,
Jamais la question na yo moko tango zo coupe to tango bubu la tsanga be tango bokanga maka place moko o peka yo so pane ndama zungisa mama bayelo rezo so pane ndama zungisa mama bayelo to yesiko awa chose na yo et ça la propreté et diminue donc un respect à mon tout tu vois hein et tu peux vous en aller avec Sabino Sikoyo libanda na ngai siko veranda na ngai nzambe na nga mama sana bebisa ngai mama sanga lobi mwana papa Delsa liboso chupette la Mercedes ya na zona na famille nzambe apambola na famille bonzambe ya en tout cas donono yo komi komizwa dalono yo komi komizwa makasi okomi pe komi mona trop yo apa kofinga ben sanité wasuna maloba bololo te yo koyebisa bato ezara te apa kofinga ben sanité au moins mon kono yo fingela bato ben sanité biso nyonso tozana nango sauf que be éducation déjà différent yo la ça pas éducation o yo kolela nango non o fingi mama ya suleka o kasalioni mama suleka o kasalioni suleka o kasalioni do oyo ko somba likambo yebi mutuna makolo te non ngano total vidéo oyo ba Brazzaville ndenge ba maltraiter ba congolaise na biso kuna ngano total vidéo wana oyebi bien biso na bango toyoka na te mais pourquoi yo soutenir GG Tour du Monde na buzoba oyo pendant que ngano toyebi que GG Tour du Monde na lobi bilobela ya makasi asali mabe mais yo ko soutenir ye non est-ce que yo zarama congolais ya solo à un moment donné ba mama internet beaucoup mi kolekisa mondelo musa ko sala te toli kamwa kolobezala ki yo tendo yo banjo finga à l'occasion de rien non tika na yebiso na sena mokilio ba futela mutu nyongwa lipa me nyongwa likambo te mutu na muta futa ka nyongwa likambo ne so luki likambo Géraldine sali mabe non yo ko yo soutenir Géraldine buzoba te na ebite lokumuka ya ba soi-disant ba chihuahua na bino bozalaka bomo leksa mungu à un moment donné yo yebi bien ba Géraldine ba finga ba autorité na biso awa ya Congo non yo za na tante ya ko soutenir Géraldine oui ce qui nga yo kutolinga garder ta silence soi-disant bozalaka ba chihuahua olinga garder silence non na kacha makambo talongwa ta na misu et ko laksa penza ke yo ozana otina te parce que nyongo yaka ko betela biso lisolo ya mama na yo ndenge ba bomai na misu na yo za muta ko finga banzoto ba mama batute oui c'est que yo kosaka oyana ba histoire moko boyo moko balola mamakamno moko yo ko betela biso ka poto yo ka to ke la komawa non pas jusque là maman un moment donné bozaka na respect ya autorité na biso Géraldine azo finga ba autorité mboka Angelica finga ba autorité mboka na biso yo mko msusala ka erreur ole kamunga ndongo le kakana finga ba autorité mo ya Congo Brazza ndongo mona ba Géraldine ba ko bossa no oui ba ko bossa no yaya o sepela oui parce que bino na mona ba sentiment internet ne me mabno na kacha ba buzo babo pendant que likambo eza clair na place au pe qui sa Géraldine to pese toli yo ko tindika ay bala ko finga esu batu poani Nabi Félix bande kono bazolongwa kasai ba oke apio karna je ko za na katanga réunir pardon moto belela ngate ba otinda bino bokende kono po sala référendum oyo ko za te wana rentrer chez nous pinga na iko etu on a epsa ki bino te rentrer chez nous. J'avais un rendez-vous galant, très galant avec mon chéri. Donc, même dans la galanterie, na bossa na Félix na loandoté.
moto asala mabe kobosanaka ye te tya tellement mal à l'aise ke omoni eza pire ke akomoluka ta maboma ye ata bayaka mbala moko te bayamba moko te bayamba lembe. Hein? Suivez un peu ce reportage ici. Maman, plein. Si c'est à Luena, les 3 juillet, les quartiers commencent plein. Exode rural. Vous voyez comment est-ce que les gens entrent? Non, c'est pas possible. Hein? C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est le 3 juillet 2026. Nous sommes présentement à Luena. Il y a combien de camions à peu près? Il y a à peu près 15 camions alignés. Ils viennent du Kasaï vers les Katanga et les Lualaba. Chères autorités, voyez au moins cette histoire. Merci. Et puis c'est chaque jour? C'est chaque jour. C'est depuis avant-hier que nous sommes ici. Et donc, vous le constaterez que c'est vraiment terrible. Terrible. Non. Donc le gars a menti ses frères et sœurs. Il a utilisé l'arme qu'il sait mieux manipuler, le tribalisme. Ça marche plus. D'ailleurs même, regardez, plus de 1200 militaires. Bah, Juju, bah, on va tirer en front. Ça c'est pour nos militaires. Ça c'est pour nos militaires. Ça c'est pour nos militaires. Ce sont des militaires, même quand c'est dans les airs, ils ne baissent jamais les bras. Toujours prêts pour le combat, pour eux soulevant les bras. Ils bataillent pour toi et moi, là, il n'y a même pas de... FARDC, bobunda na binote. Bon, tika basi, nabana, naba parents. Voilà le message qu'on m'a demandé de vous faire passer. Bitumba lobby, il y a des lois différentes. Aujourd'hui, ce sont des Congolais épris de justice. Fait que ça va mouiller, escroc, mobomi. Pensez à votre vie de misère. En plus, à clochardiser. Mais notamment, faire de ce bah yibi, bah, vache, yaba yamoulengue. Regardez un peu. Donc, ça, c'est qu'on oublie à terre. T'as ce qu'on est. Matevano. Bahati. Burangariro. Yaya. Galbe mete wala ngombe la biso ha. Oh balia ngombe te, basoda balia ngombe to moli. Lela mosili kiki. Oh beleza babe takalia ngombe. Delvi basala. Galbe. Mosuni. Mibi, pas faire des scènes abisso mibi, talande bayi bangombe abatu mibi. Bonne soirée, mibi. Bidia budimbo, ozu réponse na yo, mobomi, o la kisi mokili mobari, on de mobomi vali. 2 choses seulement dans ton interview. Et Sili, oui, il était dans mon parti politique pour le désacraliser. Quand sa famille disait qu'il n'était pas politique, au BBC qu'il y a un parti politique na Ondoki. Parce que côté parti politique, au PC marché, il y a un bon nyonso. Donc vous vous rendez compte que ça, bongo, il y a des pelouses, nyonso, des grandes villes, il y a des camps militaires, batoyo, beaucoup de bébino. Donc vous me prenez vos calculatrices dans vos maisons, vous calculez, donc combien, on va en Azui. On a donné mais c'est le sort de même Sud-Africain, et encore.
parce que yona Félix on peut se manger il faut mais bon on a ce mot et Oyoki elenge ya Congo